Il faut le babi. Kaka ko attaquer tout le monde. Le moni olobi na bien. Kotika yoka. Tu veux ça chanter te. Ngana nzoko te. Ken pe na reçoit la caméra ne a finga banzoko. Boyete, c'est comme ça. Pour na salaki déjà ba délire on na salaki. Na déjà na te bo ça ya. Nde na zo moto na nde na bimande pe bato bandola nanga. Si na sala accident pour na ndo ya pour na servir. Na bi que sozo nganga comprendre nga siko. D'ailleurs la comprendre. Yango moni nga na tika. Ça na lobi c'est bon. Ça rende zo mutafinga na ya kara ko gérer ah. Le gars toi na prophète René Abiri. Na bi gagnant surtout eza possible. Voilà. O ba kotsa mbongo le na ba ministère akiti ya minene. Yo kati bato wana ngana bango tokokana. Mama yasikeye. Mama yasikeye. Starly News TV. Starly News TV. Abo kutande live show. Nayemei. Baleine de la presse. Noko. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama. Starly News TV. Mon côté. Bienvenue sur notre chaîne Starly News Télévision, chaîne d'actualité. Je ne sais pas Sarabino. Émission Lobato Yoka présentée par Paul Mukendi. Mon asuka ba Mukendi so na kana sengo ta on a liboso ya ba écran na bino, liboso ya ba téléphone na bino, ba ordinateur na bino. Bozo belé bozo landa déjà émission Lobato Yoka na yambeli bino bongo évangéliste René Abiri. René Abiri oyo akenda sango na ba délire. René Abiri oyo akenda sango na équipe nationale. Lingi vraiment lelo to beta lisolo ya René Abiri. Qui est René Abiri? René Abiri lelo as évangéliste. Est-ce que parce que ba quelque chose na makaka est-ce que René Abiri azo sali la nzambe na ninga bosolo to eza na obéis. Toko sola na René Abiri toko beta pe lisolo par rapport ya parcours ya ministère na yi. Bon na esibino toko luka pe samedi mongo so dimanche moko to banda ko sala intercession na live na René Abiri kaka na chaîne oyo na Starly News Télévision. J'espère que Moral Gimbo Maza déjà même langage nanga plateau déjà refungama n'a pas déjà invité dans Ngambote. René Abiri, bonjour. Oui, bonjour Paulin et bonjour na ba abonné surtout ya chaîne News Télévision. OK. Zamba Pambolabino et René Abiri là, l'évangéliste René Abiri, l'apôtre du Seigneur, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc c'est Yosa par apôtre par le Seigneur de la volonté de Dieu. Donc je suis apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. Non, c'est-à-dire quand je parle de la volonté de Dieu, c'est-à-dire quoi? Les lois on a Congo et bela batuba koma onote nanya consacra yo ba parler sur la consécration ainsi de suite et tout. C'est quoi René Abiri et batu il faut bailler que non c'est Dieu qui fait l'appel. Osez comprendre. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait l'appel. Et alors quand Dieu appelle quelqu'un, c'est-à-dire que Nzambe a tché babiloko na ye na kati ya mutu. Ozolanda. Et babiloko Nzambe a tende tozo bengango ba fruit de l'esprit. Ezali na babilembo oyo se manifestera na kati na mutu oyo Nzambe a bengi. Je peux te donner un exemple. Qu'est-ce qui fait? Mutu bako consacré. Ba sopeli mafuta pas 50 pasteurs. O to consacré. Là, pour na miso abatu. Mais likolo to éviter et bien là tu vas consacrer à anase mais likolo a bien amité voilà oh ma pasteur va saleli ba sentiment voilà pourquoi je te parle par la volonté de Dieu
Et belé bazali ba évangéliste par la volonté du pasteur. Pasteur atali frère lo ba français makas. Frère oyo vraiment ye contact à makas ezalaka ba sœur, contact à makas ezalaka na bato. Ye vraiment soko solana mutu to santara ke likabo eza kati na ye. Oyo comprendre. Likabana yo mutu o sentir ango. Menzambe et bien là, tu vas à bongo. Il y a un moment na lobby bien parce que Dieu a dit dans ses écritures, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne lui servent pas, ezali nakati na ba fruit de l'esprit. Chaque arbre ezali ko porter ba fruit na yango. Ozo reprendre ndenge tozalia. Chaque journaliste azo talisa comportement na identité ya babisiko ya outil na éducation na famille na ye de totalisa na makambo wana nyonso. C'est-à-dire que na biso logo mo waouh mon Dieu merci. La Bible nous dit pour la première fois que les disciples ont été appelés de chrétiens, pour la première fois. C'est-à-dire que nende bazala na Jésus batikala obenga ba chrétienté. C'est-à-dire que natinde pe ba recevoir le Saint-Esprit, batikala ko benga bango ba chrétienté. Mais pour la première fois ba disciples ba benga ba chrétien. Ezali na Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. La Bible nous parle, c'est-à-dire que bazala ki ko persévérer, bazala ki ko kende na kati na ensemble na kati na ba église aux Hollandais. C'est-à-dire que par rapport à cela, Jésus-Christ faisait quoi? Jésus-Christ a kende dans des villes en villes, des villages en villages pour enseigner. C'est ce que Oetikala qui aussi kati na ba disciples. Les gens pensaient que ndenge Jésus-Christ a matilo la ke ba recevoir Saint-Esprit, ba kolemba, ba ko abandonner, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont commencé maintenant à continuer à faire l'œuvre de Dieu aux Hollandais. Et c'est par cela chrétien. C'est-à-dire c'est à travers les actes que tu fais. Voilà pourquoi j'ai voulu conclure sur l'appel. Sur la consécration. Je voulais conclure ceci. Ce n'est pas la consécration qui fera de toi un serviteur de Dieu. Et ça te ko mafuta basopela kiyo o ngai Denis si muta sopela nga mafuta o ngai Albert Kakenza muta sopela nga o ngai Kizamina kibila muta sopela nga mafuta o ngai mwana ya Osborne o ngai mwana ya Denis Hill o ngai mwana ya Evangeliste Kabundu Walesa de Kabundu Walesa tende egosala ke yo osala musala nzambe qui voici l'homme tende egosala ke yo okoma serviteur de Dieu. O note po nazalaki mwana ya Adina bala non. Kozala mwana ya nzamba ebi marambwana te. Olanda, c'est-à-dire c'est le service qui fera de toi un homme de Dieu. Voilà, merci Jean. Donc c'est-à-dire que c'est ce que tu fais, c'est le travail qui fera en sorte que va consacrer. C'est-à-dire c'est le service qui appelle la consécration. Là c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est le service, quand on parle de service, un homme de Dieu qui se met au service, c'est-à-dire qu'il est celui qui se met à l'obéissance. Celui qui se met à l'obéissance, il est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et aussi le commencement de l'élévation et de l'épanouissement. C'est-à-dire que si tu as la parenthèse, on comprendre pourquoi je te dis, René Abiri, que je suis apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Merci René Abiri, merci René Abiri, merci Nana GB, merci Nana Sankara, merci na Fanny Katalé, c'est plus mieux, merci Nayo, merci na Arma Mokonzi, merci Fanny Katalé. Chroniqueur. Ah, vraiment, que Dieu te bénisse. Il y a longtemps, journaliste belé peut tout le monde na bango te viens maman tout le monde nako, après caméra. Ben oui. Kotako, Fanny Katalé. C'est ma soeur, vraiment. C'est plus mieux. C'est plus mieux. Non, au moins ndeko moi si ça fait vraiment longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps. Tout le monde a vraiment été. Hollande, loi tout le monde a on doit bénir Dieu. Ce n'est pas facile. Journaliste belé koufi. Yo comment les magamons solo là.
Eh, ya moninga na we, nebite. Franchement, au moins nini? Et là, bominga ko René Abiri. O ngana yebi. O ngana yeba. Na moni lelo. Yaba wata. René Bible. Ouais. Vous citez, j'espère. Non, bon. Sinon, vous savez, ce n'est pas par sentiment. C'est ça. Bah, si la Bible. Et ça blaguité. Alors, moutounyo surtout au azali ko sala musala enzambe, ezala na lokuta. Ce n'est pas le début qui détermine, mais c'est la fin qui va nous démontrer que notre celui-ci azala qui na lolenge bo. René Abi, on a be ya wata. Do mamba wata tiki. Hein? Castel Botiki. Na Castel. Elle mona déjà les longi. René Abi. Tango yambe déjà, au moins déjà que esprit. Ils a déjà esprit ça c'est quoi? Esprit on a monné la René Awa. En tout cas qui est évangéliste. Ouais. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ouais. Que Dieu soit loué. Ouais. Donc tu es béni mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es ma prophétesse. Nicolas Lassaloni, c'est plus mieux. C'est plus mieux boy. Nakenda na église, nakenda na ba prière. Mais comment dire René Abiri, c'est que non on a bien invité. Non, Tsoromoni boye, c'est Dieu qui a permis. Voilà, parce que beaucoup raconte Moroté Salemaka sans que Nzamba à la hauteur. Ce n'est pas en vain, ma soeur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été aussi débloqué de la part de l'Éternel. Où est-ce qui est bloqué? C'est-à-dire, Ponanga, tu dois comprendre ces moments-ci que Dieu a besoin aussi de toi. Aux Hollandais, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Ne te fatigue pas. Quand la tête qu'on a Fanny Katalé, tu vas bando mon arana hôtel, mutauti poto ya zwinga, akabelinga $20, ameminga na hôtel, o mutalinginga, o mnini na finga batu. Kota langote, ko se culpabiliser te bela ba journaliste lelo ba kota banda ku pourquoi à cause ya culpabilité. Ota la ke enga mwena bongo la motema, ezate po batu ba yebinga déjà que non na la raboye, na la gauche. Or que casquette soit aussi longtemps sur la tango yango de jour yango de kilo Hollanda tu dois te débarrasser de ça pour au côté na qualité marambo mususu René Abiri mon ami Fanny Katalé ananga ozo mona René Abiri et ça là on a papa impression na yo na impression na d'abord tout d'abord le 1 Nazane Sengo. Je suis vraiment contente. Je suis contente de ça. Il y a mon René Abiri, na bonzambe, na costume oyo. En tout cas, et ça n'a bien. Parce que René Abiri ya wata, ils ont pas se maîtriser boy. Et surtout dans le plateau, on maîtrisait René Abiri. Boy père René tango ça les ya boy. Et déjà ça baby c'est mutu, ya bando baby sango tongo. Parce que tongo zoya, yeba ke ya malamu ne ma be ekobima. Donc yo mi batela, donc yo salaka mi senga ka bo pikiliki. Pona donc pe mpanti nango bien ne bouteille vandi. Mettons na moni René Abiri à ça les missions posées comme ça toujours mouné na nzambe donc en tout cas nzamba pas battre la yo abaki la yo force il sous a multiplier ngata 300 600 fois amen parce que c'est pas facile yo mona mutalongwe na monde azaki ayino parce que na monde azaki muyibité ayana pe muyibité azaki mukoma mabe mobompete ezeka juste banda ça musala pona ko défendre bayaye. Donc, et puis il ne faut pas oublier que Nabando lié la bon. Voilà. C'est-à-dire au moins na mutu na poto abebani na voisin na e. Abenginga. Finga na voisin la na ebisete ko tindele la nga ba photo nete yo tindaka kombo. Ngamona o créer makambu na e. Nebite so ko ba. Ndiko na nyoso René Abiri atiki yango. René Abiri ko musimba Bible René Abiri ko mosela nzambe. Apparemment René Abiri oza témoignage pour na ba chroniqueur. Aux témoignages pour les jeunes garçons la vérité est que je croyais réussir ma vie sur Bamakambo Tobande Kosala. Aux Hollandais, mais or l'Éternel le Dieu ne me regardait pas na katsa Makamboana. De la même manière aussi Nabisope Tozali Awa. Quelque part Makambo Tosala, on croit réussir sur ça. On croit vraiment que non, je ne peux pas échouer sur ce que j'attends. Hollanda, mais le lo yebi lobby o yebité. Aux Hollandais, mukilio za na ba réalité tellement ébélé. Nous sommes des jeunes. Et nde Tozali Awa. Je vous appelle aussi à offrir vos corps
comme des sacrifices vivants à l'Éternel. Mon frère Janvier. Tonton, si mets la caméra moi bien. Mon frère Janvier hier à mon frère. Donc tous ces six cas moi tous ça l'émission. Donc mon frère Namon to télé manabi so c'est premier émission d'ailleurs les canoboy Kati Nankolo donc Junior Diazo mon frère oza musika la bisobo Kati Nankolo Diazo la famille. Donc mon frère Janvier wa Tazalia wa nazab ma peine à plaisir ya au moins en janvier parce que ezoi vraiment biso pe moi temps nan de konanga pe Junior Diazo pe Azalia wa donc c'est vraiment un plaisir aux alamana bandeko na bi que janvier est-ce que etanga mateke est-ce que ils a condamné que janvier yoko sa ilanzambe te déjà c'est l'ensemble tout ça l'ensemble on le rendeni na ebité tout ça il a déjà ensemble parce qu'on a la na tongo déjà lora liboso na fuka mana ba nzambe protéger nga bana nga déjà tout ça l'ensemble na ebité tout ça na ndeni na ndenge msusu yo koti na ba profondeur il faut comme non mutu na mutu aza na lolenge na sela omoni mutu mususu aza ana possibilité na Hollanda akenda c'est-à-dire que asalela nzambe na mbongo na ye même ate dingwa c'est l'ensemble biso nyonso to yebi nzambe même to mona ke moto oto yebi ke batabakisi chaka nzambe so betili bako nzambe langa te biso nyonso to yebi nzambe te mais il faut to luka nde koyeba nzambe koyeba nzambe ezali kotia maloba na ye na misala moto ayebi nzambe aza moto azosimba magie te donc ndeko na biso edingwe il faut nzamba sunga soki oyo eza pe mission a profiter za grâce abongola motema atika bondoki atika satana andimela nzambe lokola mokonzi pe mobikisi ya vie na ye bine juger point za musela nzambe te mais non papa na ngai na hotel iso ba verset biblique oyo ezotalisa na biso ke no toko juger ozolanda na otalisa yo lelo ndeko na biso edingwe azali pe mwana na nzambe Junior Diazo na bige ndonso aza edingwe aza mwana nzambe edingwe aza satate aza satan te edingwe kuta biki akufa nzamba leki edingwe ndenga aza wana aza na magie moko te oyo ezali likolo ya kombo ya Jésus ana eloko moko te ko kosala eza likolo ya kombo ya Jésus ozolanda yango wana omoni ndeko na biso edingwe aza pe mwana ya Abraham ozolanda aza pe mwana ya Abraham azali fils d'Israël donc miracle ezali pe possible na vie na ye ozolanda donc ndeko na biso edingwe eza pe occasion po na yo nga déjà na ye na ndako no déjà une fois pour na kosala émission je pense deuxième fois na ngai ozalande pour te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc nzamba osunga biso. Voilà, Renabiri. Janvier Wata, bato bayeba ki bino na Renabiri na epa Wata. Yo mongo tozali no lobby, témoignage moko bimaki na Wata zo beta lisolo na yo na Renabiri. Mais lelo oyo ozomona ndeko na yo évangéliste. Impression de kozana nini? Te bato ba okamwa. Nga déjà na bien Renabiri pour na maramote. Renabiri banda jama mosela nzamba avant. Ba délire o bomona o ya kote na internet tu ezana nga ba deuxième abanana ya jaro sale la nzambe ya yimbi la nzambe ate ya kana be église bon yebika nzamba la ate banda sata yiba mbetu na ye ayako comprendre YouTube le la kake moi lo yenge ayo ko na ben mususu mais yepe na ben wana batusko tellement batali yende plus na ba délire ya YouTube mais batusko ba comprendre que René Abiri azongeli suma na ben ya Yesu Christ yango comme moi passe mais avec le temps na yebika batu ba comprendre par René Abiri déjà a déjà mon sel nzambe comme ni zaka ke moi mbrouiller mamoko mais nga na confirmer batu ke René Abiri penza a remoncer non les ana yo te reconfirmer te batu nzima te batu nanga nzambe te batu nanga yoka yoka na isa batu batu nanga est-ce que René pour dire que ba délire to zalé non omoni na YouTube so ba moni René Abiri ba moni ni amakor bamoni janvier bayebi ndenge toyete ba junior des wala kité biso de toi bayebi neto ande ko évoluer eza le roi leone dans vandi awa Sonia makor mbala moko changer mode fi batu benganga oyote changer makor atiki makamba YouTube akomne makamba so janvier so ba tunanga ya sobi ya lokuta nde batu nanga juna kuta na venzora bisinga nanga janvier nde bote pota nanga janvier est-ce que René Abira commencer la nzambe ngabi a commencé la nzambe nanga janvier butika ba fantiro ko ngati a commencé la nzambe bi René Abira banda na commencer la nzambe abande ko sela nzambe liboso après yo na YouTube après zongi na ye pesi nzambe yo bende su abinanga janvier ils ont René Abira temps pour battre ngabi bon c'est bien et ko zoyer temps mais
azaka mosela na bipo nini ya na bato bayebi ke René Abir azaki na ba délire bo bato musu ba mono nzeba vanti ba musu pe ba mono ngo ya solo eza na bato musu pe ba benga ba makambo René Abir azote eza solo est-ce que janvier eza son habité eza ya solo mais bato musu ba zoboya ba musu ba ndima avec l'état na yebi ke ekisi même ngamo ko janvier o nazaka na René Abir omoni ba délire to ando sana Abir eza la lisuté Abir penda apona chemin na yemobe o ekomi penda ke lendo aka janvier na ngomba naza place boy komona na Abir nde tokutane kana na monsieur koma mapasi omona meke mutu akoti penza kati na nkulu ngakuso na moni na benga mosela zokola sena bandeko nyonso ba sepona ba question pona ye te ngai message ba mama to bolinga René Abir exactement ya maramba nzambe ndebo bando soutenir ye pona ba délire ya YouTube bozongo soutenir ye sous lelo pour mosela nzambe ya maramba nzambe ya arrivaka osomona o exactement nzambe nzambe mutabendi pour aba parfaite eza musala na e o nzambe msusu lelo ke msu Abir arobi mana ngo yango wana msu ezalaki o ya ba délire to ando sala te yona osenga ka ba mama la Chine ba mama tu o bobanda ko benga ye o bobanda ko soutenir ye bo soutenir ye ga toujours a moi na bino eza tana tan nzambe sabengi ye eza ngonga na ye bo soutenir ye moralement physiquement eza pe mabete bo sotisa mabenga eza ba pelt les ba benga Abir zongi ngape so ba benga eza ka bongo mais pour le moment ngazana ngala merci jamais wata voilà to ça lipe na Junior Diazo un mot par rapport ya confrère na yo par rapport lelo oyo bato bayeba ki na délire mais René Abir lelo avandisi groupe ya intercession ko zoide ko tuté soki ba osambela o biga nzambe azar ponga ngolo ya sabino bato tu boyeba ya nzambe ya kala wana bas molimo santo esila lango bato bazana bonzambe ba René Abir bango batika na molimo santo ya publication impression ko tani. Voilà, moi ça me fait plaisir ça me fait plaisir à mon René Abir à faire l'ensemble de place de outil na ba René Abir d'autres fois na mbaka na René Abir qui yo blessé mais tema ba télé surtout ya Gloria ou d'accord déguisé ou que c'est déguisé ba nini mais aujourd'hui René Abir va faire l'ensemble voilà c'est ga bon la photo na nganga pena ko ma évangéliste Junior Diazo donc bon ça là parce que na nenga qui carré na nenga qui je salue mon ami Yves oh mon vieux Yves Pan donc na pese mbote Bundisa donc René Abir là muto alo inspiré ngala makambo délé quoi tu vois la Bible elle nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos et quand moi là le lobby na butu na lalaki non révélé même président de la République la même président de la République Fatih Béton c'est que Abia doit charger à tout dans la Willery après ça va on chaque jour c'est ça non pas après Nzamba Abia venez à moi pour tout qui est fatigué chargé dans la psycho et Dieu ne rejette jamais et Dieu ne rejette jamais celui qui vient auprès de lui. Donc peu importe ma défaut, peu importe ma qualité, prends courage, reviens à Dieu. Je viens de côté avec Janvier le bien on va te belle bandi maraté mais moi je vous dis que je suis avec René Abir. Ngala ya mosala nzambe ya mon frère Dieu de Banzembo. Oui Dieu de Diazo. J'ai un frère en Angola c'est l'Anzambe, j'ai un frère en Afrique d'ici mars Diazo c'est l'Anzambe. Pourquoi pas ngapé na c'est l'Anzambe. Vraiment ça aidez-moi bien. Prière na ngala bato tout ba landa biso, nzamba longa na vie à Basi. Bien que je suis marié, que Dieu vous soutient après Sabino Makasi wana. Alongola bino soni parce que oye blokara kaka moto ezali culpabilité voilà Rolanda air moto otala ke ngai janvier lelo boyelo natika vi oyo non otango yotala ki tango yotala ki janvier ozo chande barrière na vie na yo pour na bige mikolo ngana eza tension na prière pour na binzambi faut changer via janvier nande il faut le babi kaka ko attaquer tout le monde yoka te omoni olobi na bien kotika ko attaquer tout le monde eza mabete eza bien pour nanga mais déjà ton na bande ko attaquer yoka te faut to pesa na ba réponse ton na bande ko attaquer batu na taka batu plus na chaîne na yo fait tango wana il faut faire non pénalité jambete ozoma pona taka toi na le retour yo on a chaîne na Junior Diazo eza na chaîne mon côté on a ba conflit on a tambola on a charge msusu soki mso robo ya lelo eza rake pour nini au s'emporter de plus à s'emporter on ko s'emporter ça m'a fait on ngana timena za janvier na complexe ya mutu te
naka pe ko banga mutu te na banga ka nzambe na respecta nde batu elo ngalo même ata bira bi na na complexité nga respecta mutu o azo respecter nga so respecter nga pe te na respecter o te omoni mbatu o nga na attaquer na chaîne ya Diaso batu tu bayebi eza batu mususu ke to bande ko lia to mais les akutu ranki na ngate emsu ya Badiaso mais na s'attaquer na emsu ngane to ndo pesa na mbote oui mon kwani ni chaîne ya Diaso ekota babi epesa makambo mais ce que le leçon attaquer emsu mutu mususu la chaîne a ciblé na YouTube na ko finga makasi te za nango ciblé te ba chaîne belé za ciblé to tika ba mamoni ba chaîne so tali chaîne ya Ken Piana Ken Piana finga bato baza banzoko na YouTube ça chanter te ngana nzoko te Ken Piana razwa caméra ne a finga banzoko o ba kotsa mbongo le na ba ministère a kiti ya minene yo kati bato wana ngana bango tokokani batanga ba ko miser M susu 2000 4000 5000 dollars ko le kanga chanter ngana miser combien pour M susu ba triquer chaîne à Ken Piana monte ba triquer ka ba kanga kian ozomona avant janvier ya dans sanga o na osambela pona janvier pour ni liboso wana osambela kati siko lelo sambeli biaso to comme na suka te lo baka ke te na limisi boyete c'est comme ça pour na salaki déjà ba délire on na salaki na déjà na problème na tambola déjà na problème je me suis to tambola naye na moto to bimi dans oche moto obelanga na moto yo janvier to bomayo mais lobi na ko se so émission ka na chaîne pe na fingi ba tu fait temps wana il fait temps wana ko faut protéger on va te janvier te na chaîne na sala pas accident on nga na sala ke ye a obenganga yo nga so na sala accident o ba landanga ya pour la chaîne ya Diaso que na vanda et pas film robo et tout sur la lisou te ponga la hypocrite na beau marché na lala kuna te na lala kuna ye fiwana kutu aye bisanga janvier ko kende te ona appel ya Diaso janvier yaka tozaka awa place to sala émission tozana ni amakor yaka na lamuki wana papa na vandi na lie na zui moto leta na zonga ndako yolo na koma epa na biso olanda yoku tuzonga singa so eloko na bosa nangwa nazo tonga baba benga na bi te bosa na ya nde na zo moto na nde na bima nde pe batu badola nanga si na sala accident pona ndo ya pona servir frère nanga il fait l'air wana tona sa ba délire wana il fait boboya français mbeleta pona yo yanga na bisa internet oyo eza église te mais et pas te pas ne comme nango église c'est normal ngai j'avais na s'emportera na batu te on na olobare ezani internet ezali lié ya ko critiquer to ya ko finga te eza logo la chair eza lié ya compte à rendre te ya ke mutu bobeba na ginaye oye ko régler na écran de wana ezali vraiment mauvaise éducation ezali délire moko ya kosarana te ya mabe oyo mutu oui bien on va siko tango ozongeli ya kasa ye dans le but c'est bien on siko po ya zalaki soki ta na la kala ba bêtise ça na lobi siko za la kala potopoto na bi que sozongi on comprendre on siko d'ailleurs ba comprendre yango moninga na tika ça na lobi c'est bon voilà merci bande retour voilà ndabiso on va to prier mingi pour la janvier en tout cas yo siki sous débat on a to prier mingi pour la janvier nzamba délivrer janvier n'est délivré René Abiri a délivré to tchaka ngate lo baka na yo biso en tout cas tika makambo mbala poto aye na mona ba partager na Facebook ya ba wele mobala poto te nzambe ya longola biso na makambo wana en tout cas bande on a YouTube bala lo ngai nga bala na poto te nga bala na kin ba ifi pas témoin bazali na mariage donc na bala na poto na bala na kin na galérer na kin mais na bien jour na longa nzambe. Alléluia. C'est bien délibéré pe ba patron ba chaîne et tout ba si ba ya ça na ba chaîne ba koma ba si na bango et ça la peut bien et ça la mnage oui soko za marié ba patron nini ya ba patron ba chaîne c'est que neti biso to ba chaîne ba tu boye ça to ba pe ba te oh yo pe ba ba ke auto santé nani patron na o pardon pesa du Osolana nzambe fait délivrer bisonyo surtout pour bisonyo sur na YouTube ande toza buzo bezali eza na ba patron ba chaîne eza na ba film suso ba yo sala musana bango ba koma pe basi na bango ba koma pe ko exploiter bango eza pe ka biso to koma pe ke tozoka ba compte ça rendre so mutafinga na ya kara ko gérer ah loka to na prophète René Abiri na bi gagnant surtout eza possible voilà merci ndebana René Abiri vraiment bon délire en moi dans théâtre de chez nous et bandeko o sepeli ici bango te ba excuser biso
balimbisa vraiment. Oui, vraiment, je souhaite que tout ce qui est là temps, chaque chose a son temps et nzamba osunga bango Rolanda. C'est-à-dire que babiso o to simbi Bible lelo, to mi mona te que toza danger o to leki ba o na no ba simbi yango te non. C'est-à-dire que ce sont nos frères, on doit les rapprocher. Voilà. Ceux qui ont un message dans maloba nzambe ba téamité, même avec nos comportements. Bakozala wana ba omela ba castel, ba omela ba bière ba shimboki na bango, nga lolo na bi lo banzambe, na osala lo s'emporter na ni na bango te, na omela mai na nga, na omela sucre na nga, même na ba acte na nga, na elobeli na nga, na langage na nga, na etamboleli na nga, ekote ya ba mususu pe ba kosepela kolanda. C'est qui bandeko ba kolinga ba soutenir yo na ministère na yo, ba contact na yo ko sala vraiment bien. Voilà, na motonyo surtout azali na besoin. Il y a soutenir l'œuvre de Dieu aux alliés groupe d'intercession internationale à Obengara na plus 243 82 030 88 80 82 030 88 80 aux en a besoin de prière, aux en a besoin d'assistance, il y a interprétation. Oui, bah live na même chaîne. La même chaîne, oui. OK, d'accord. Sinon bandeko ba s'abonner massivement pour vous à la désuté. Aux en a besoin, aux a vraiment a besoin de prière, aux en a ba complications liées à la spiritualité. Et à la même na physique, vous en avez besoin de Zambé assister aux autres que l'assurance, il y a l'État, Luka paie assurance, il y a Zambé na vie na yo. Zamba protéger yo, n'a pas si déjà numéro de téléphone et pour na ba comprendre numéro toi tu es là. OK. Donc merci. Merci beaucoup Arama Mokondi mon frère, que Dieu te bénisse. Voilà, merci Nabiri. Voilà, to bandara bien, tous ceux qui se rappellent bien, merci Nabiri on bozaki ebele. Il y a une émission le bateau, j'espère que bino mombo moni. Comment bandeko oyo bazalaka déjà o bazala zala na Renabiri comment basepeli comment ndeko na bango na casquette sa bonzambi yo pena no bongoli motema te c'est l'état ngongo yango bongola motema merci nanoko balen merci pe na la reine Omba la reine Omba la patronne motema ya Ali Abedi merci na Gimbo Made la caméra merci na bino so botika la malamu ngana bino to monani mbala sima na invité mususu bye. Maman Yasikeye Stoli News TV. Stoli News TV. Abo Kutande live show. Nayemei Baleine de la presse. Noko. Culture générale. Et poids. Politique ya mboka, maman. Stoli News TV. Mon côté. Maman Yasikeye Stoli